mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo et allez édition spéciale au Tokolek Sabino, la réalisation et à présence de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Tout ça, les émission à boyer na période la campagne électorale, mais de juger mieux que tout zone de la sous émission et à boyer parce que Ndokia Congo bazali koyokate boyebi congolais ennemi na ekaka congolais moko to lelaki to sali ba marche ba talon ba sapato esili to ningaki Kabila akende to lobi atambwa makaku bacha nzambe alingaka Congo na epsi bino ke nzambe alingaka Congo ayokeli Congo mawa apesi biso mwana ya papa Tshisekedi oyo apesi pe pouvoir azali kaka na pouvoir a peuple te na pouvoir a nzambe oyo tozoloba ngo po toyebi parce que soki nzambe te mbele Félix akome sikoyo azali te parce que ye moko abangaka nzambe mais congolais eloko ya malamu soki esalami na mboka na biso bakosepela te soki bazosala eloko moko malamu oyo ke ekopesa éclairage, eko pesa, succès, eko pesa makamba malamu na mboka na biso, eko revenir kaka na présent na biso, ye mutazo représenter biso, bako sepela na yango te. Eloko nyoso tout ce que salami côté mususu, basali tram côté mususu, basali métro côté mususu, basali donc autoroute côté mususu, bako zongo exemple pour na koloba koseka mboka na biso. Mais ceux qui les mêmes projets le même eloko esalami na mboka na biso banguna ya Congo bakosepela te yango na to juger que na 5 minutes tozozongela ba réalisation à présent de la République to tiela gibino dernièrement rocade oyo ezokende na vitesse moko ko sakana te bi aéroport antili pona kokenda nzela eza moko toke na poids lourd atoke na nzela ya limité okusuka kaka na nzela njili sikoyo bato bazala bakota bambinza banini bakozwango ka mbala moko na rocade donc eko désengorger nzela wana ntili mais ndenge ba otongango donc ezokende rapide donc netika na poto mais bato ba rondima karate mais lelo nazo lakisabino ba réalisation ezali ebele nazo lakisabino moko be mibale lelo parce que na tiela kibino ba rocade na aéroport bozali kolobango ebele aéroport soki ezalaki Kabila na bandi na ye bazalaki sérieux mais toujours aéroport bandakala Félix Mutokopesa biso aéroport ultra moderne oyo kozala vraiment na ba norme oyo ya ba mikili nyoso tu ya ba mboka nyoso tu ezalaka tokozongo grâce à Félix Antoine Tshisekedi donc misala ezo salama parce que misala to baso ebele te misala eliki tellement ebele mais boye ba que ceux qui président de la République n'a pas posé première pierre chanter kendarati na suka après na moni parce que sali bango pasi marque na tiaki yango bamona rocade ezokende bien bamona aéroport oyo asika bato na bacommentaire pour nga natanga bacommentaire si s'agit ya korépondre na répondra parce que biso toza bato solo tozali bato moko te ke toti kombo lokuta na photo lokuta nga naza César Ngadi numéro na ngai yango eza na seso bobenga na koyamba naza pe numéro na ngai ya kina yango pe na tieli bino wana parce que nakoma kovanda na kini ma commentaire mususu bato bakansa soko zolo baboye okoki ko répondre mutu te na répondra pe mutu ba okutu ba finga kana epsi bino ko finga ngai eza démodé na yoko yango kala o soki donc vadio o soki handicapé donc handicapé eza ko finga te je suis fier de l'être
Donc nga kutu na fula rakutu ba valide. Bato mususu lobaka wana bafinga kanga soki bazalaki na place na ngale msumbele basala kata 1% ya makambo nga na sala te. Nga na sala kanyoso tout. Donc naza fier boyela nga tu masolo ya kofinga nga te sur handicap na nga sala nga rien du tout. Tina kwani bo chango na mutu na bino bo chanjaka mafinga wana kutu bo finga bato so ba fingi handicapé ayoki souci ake kolala soki na souci ngai kutu tina kwani bo tuna petit nanga a dit Londolé le célèbre beau comme Dieu bo tuna petit nanga gradimu ya oyep sabino et ça la range iloko te bo finga kutu masolo wana te parce que donc boningi donc bozwa mafinga mususu ya sika biso to zana fachi to pona fachi to banana fachi le lote to ko zalaka kaka na fachi donc tina suka to ko pe to mema bino pe tina suka donc yango na lelo ba komina ba commenter ozola ke biso rocade ozola ke pe aéroport bongo arena suka wap arena sûr arena certes ezoki ba problème moko boyo du ya financement nango ba expliquer ki bino nyo surtout arena musala zonga. Donc, biso tozalaka soko leki na nzela wana côté ya stade de martyr arena ekangama na yango okomona na donc etikali ba misala siko ya kati libanda donc ndenge bandoko zala esili donc d'ici fin de l'année tout ba septembre octobre ba ko inaugurer yango. Je pense que vous allez y a 20 000 places en Afrique ya biso nde ozala ya munene koleka mais ba ndoki ya Congo ba ko bazo sepelate. Botiana mitu na bino bandoka ya Congo arena ba travaux zonga déjà et commis donc l'équipe déjà ba 60% et puis ba ko inaugurer donc to komina ba salle belé donc ya ko sakanate na kota palais du peuple wana donc bibloko zo tongama to komina ba salle et belé donc arena za presque na ba monde du tout et vous allez pas na biso bandoka ya Congo ya ngona nazo zongi c'est la bino arena oku na otia la bino awa les ali ba image moko donc je pense il y a 3 mois donc il y a siko donc na olukana zo la bino so asuka mais botala déjà oyo avancement ba travaux ndengeza donc bandoka ya Congo boye bake toko mema bino tina suka donc biso tozali awa toko kimate tozali awa pe to pona to vanda donc biso na ba poto déjà to sali ngana za retraité na zo retraite na ngai et pour na sala na mboka wana na bureau na social na sala na za retraité ni nango donc bula ezala kaka zo retraite ke lovana na mboka na moto yango ngana sali donc boye ba ke toko tika binote donc ngana za fasciste par conviction na ozana Félix Siko na ozana Félix après na zanaye bandoka ya Congo to komema bino tina suka donc to tshela bino botala ba image ya avancement ya ba travaux ya arena na FC bino d'ici fin de l'année donc to tshela septembre octobre ba ko inaugurer ngo donc bandoka ya Congo mitema na bino na kanisi misu ba ko kufa na ba crise cardiaque parce que donc ba réalisation to zongeli yango po ezali pe ebele donc restez connectés sur Akeboa Original pour la suite de nos programmes. Au cœur de Kinshasa, la future Arena, un projet monumental pour un complexe multifonctionnel et futuriste. Avec ses 20 000 places assises, qui est la plus grande salle de spectacle de toute l'Afrique. Et c'est ici que la brigade spéciale du service national, 250 éléments venus de Kanyamaka CC, sont affectés pour leur stage de professionnalisation. Ce lundi, ces hommes à tout faire ont reçu la visite de leur commandant en chef, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Nous retrouvons un groupe dans cet auditoire, suivant une formation théorique sur l'échafaudage, montage, démontage et prévention des risques. Le module est dispensé par des ingénieurs congolais, assistés par des Turcs de 1000 vestes. Voilà. Alors, de la théorie à la pratique. Un peu plus loin sur les chantiers, d'autres bâtisseurs sont déjà à pied d'œuvre. Maçons, plombiers, électriciens et autres s'activent sous les regards satisfaits de leur chef en pleine inspection. Nous avons signé un partenariat pour la professionnalisation des bâtisseurs. Ils sont en train de faire une formation sur le tas. Ils ont, je dirais, des infrastructures gigantesques qui ont en leur sein plusieurs filières.
Et nous avions voulu profiter de leur expertise pour former nos bâtisseurs dans cette filière-là, à savoir la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, la peinture, tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, eux-mêmes d'abord sont fiers d'avoir ces enfants c'est le début en fait, parce qu'ils ont pris quand même le temps de tout préparer et c'est maintenant le début de cette professionnalisation. Le sentiment qui m'anime, c'est aussi ce sentiment de joie parce que ces enfants, vous l'avez remarqué, sont très disciplinés. C'est comme ça que plusieurs personnes parfois hésitent et doutent même que ces enfants soient ceux qu'on appelait autrefois des couliments. Ce sont des enfants qui ont été pris de force à un moment donné par la police qui les a confiés au service national. Mais aujourd'hui, ils sont là, libres, en train de travailler parce qu'ils ont subi la transformation à Kanyamaka CC. D'anciens Koulouna, totalement transformés et faisant désormais partie de la très sévère unité d'élite du service national. Tout est mis à profit pour que leur stage pratique se passe dans les meilleures conditions possibles. Voici par exemple leur dortoir, climatisé et bien équipé. En dehors de Milvest, le journal Kassonga assure que d'autres structures se bousculent pour bénéficier du savoir-faire de ces hommes surentraînés. C'est comme ici, à la maternité de Kintambo. La structure du nouveau bâtiment commence à se dessiner. Bientôt, les grosses œuvres seront totalement terminées. Place aux travaux de parachèvement et à la finition. Entre l'ancien et le nouveau bâtiment, le bataillon affecté ici n'a pas eu de repos. En même temps que nous sommes en train de construire ce nouveau bâtiment, on fait aussi les travaux dans l'ancien bâtiment. Jetez un coup d'œil, on a déjà changé toute la toiture, l'ancien bâtiment. Tout est déjà changé. Mais aussi, allez filmer à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a les travaux de cloisonnement qu'on est en train de faire. Donc nous sommes en train de travailler sur les deux bâtiments à la fois. Oui, moi je dirais qu'il y a un retard qui est dû à certains aléas techniques, notamment les 3 premiers mois étaient difficiles. La fondation. Voilà, la fondation de ces structures, on voulait vraiment respecter les normes. Mais les sols, au départ, là, le sol, il fallait enlever, il y a beaucoup de choses. Vous allez voir que même nous sommes en train de remblayer avec des matériaux qui viennent de très loin. Après l'aéroport, on amène. On n'a pas voulu faire du bricolage, faire vite et demain, imaginez qu'on vous dise qu'un bâtiment construit par les bâtisseurs du service national, c'est décrit. Imaginez un peu. Parce qu'après ici, nous ne voulons pas vous dire ce que nous allons faire. On a des défis. Nous voulons nous affronter à des défis. Affronter les défis et les relever avec maîtrise. Des preuves sont légion. Avec le temps, le sérieux du service national et le pragmatisme de son commandant forcent l'admiration, même dans le chef des sceptiques le plus radical. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.